Kombe ezali ya 11 provinces. Kombe ezali ya Kasai te. Bakena na Cape Town Park, bazwi mbongo. Sans rival na Bakole, Pascal Bakole sans rival. Na longwa na yo po na moni oza honnêteté. Ochanga na conflit na docteur Fabien. Ochanga na conflit na journaliste le bagazane netre Ali Bokuma. Mwana yo komone nani? Bazi de Londres. Azan a raison. Chaque fois que bakima gayo. Ozo na ba salon de coiffure. Olingo changa na ba conflit na batu. Ça il va ça le problème ni alia kambongo. Ça il va ça le problème ni alia kambongo. Banga nzambe posano pe postérité. Bon là qui sa vidéo oh va pesa bishop mbongo. Va pesa $5,000 il paraît. C'est du mensonge. Bango bazwa bis ya caméra za kolabo. Na match à Coupe d'Afrique. Bila batapoto bobenga biso. Caméra Lumumba zo directeur ya cabinet ya caméra amemai na parc Armatungulu Lumumba. Amemi après ba pesi bango deux bis bakenda wapi. Na limpo match sike zalaki wa balali na botel na ba 5 étoiles mazemba beta na mboko yo batine ba bis eya na Armatungulu bokota bokenda match ya mazemba. Mengana lobi que il y a deux Congolais oh basala batonga ba stade Mobutu nani Moïse Katumbi oh akumisi Moïse mais bino bokota na bisia mazembe zaiko sozo na mboko yo mutaza ko intoxiquer batu jaloux de Bishop Élysée c'est sa rival songi lokola mwasi bena obeta CT basi oya bato bakangami bana comité na bango to se bango ke basala comité bapona mwasi moko oya bando ko garder mbongo bo pesa mbongo lisusu na mutu moko te bo pesa mbongo na mutu moko te na sengi bolimbisi na batu nyonso pona za kanda ça il va ça le problème ni alia kambongo ya alata tricot ya Kabila alobi prophétie 2011 Kabila koleka hein okuta na zombie oliaka mbongo ya zombie après yo fingi zombie yango na yebisi même bana poto bolandaka émission à sa rival lisusu te c'était très au milieu de compatriotes. Likambo ya mbongo ba famille koma koinana pona mbongo likambo ya mbongo mama la bala ba koma koinana likolo na mbongo pona likambo ya mbongo mabuta koma koinana pona mbongo pona likambo ya mbongo papa la bala ba koma koinana pona mbongo pona likambo ya nzimbu mabala ekoma kokabola pona nzimbu bandeko batali mboto na bino esika boyo na biso na RD Congo info.com site moko ya makasi oyo epesa mo information ya solo nungu ezali bongo awa na Afrique du Sud ndenge boyebi na poto bakombata badelegaki kombata moko mais ilunga aya kotala bongo boni makambo ya kombata oyo bakangaki ezoleka ayaki kopesa mbongo ipare mwa nungu mbongo yango emonani te soki emonani eza pa nani epesi pito paye na kati ya bakombata yango na biso preuve na pwito yebi mo tongo na bakombata oyo babanda komba oyo bayebi biso qu'est-ce qui se passe namoni biso président na pembeni yango biso président Bonio naza bien merci président Bonio Très bien, collez plus. Boni ndeko na ngai papa soko combattre à solo monsieur Élysée qu'est-ce qui se passe nungu zali bilo apesi mbongo pour nous va combattre la Pretoria on va la prison pour les yango qu'est-ce qui se passe merci beaucoup na les habitudes na ngaité et ça dinga passe mais na kosenga na président ya ba combattant Afrique du Sud on peut s'en parole c'est lui le président des combattants Afrique du Sud on a comment na IPN nous toujours travailler pour trouver le problème mon et que John Soko a ça doyen
toboyi koloba mingi mpona polémique bato babanda komba babilongi oyo na mosusu eza te nakoki te komanke bango, je les respecte. Fiston Pelende, RD Congo Kleboa, César Ngadi Ilunga Ndeko Ilunga Emmanuel Ayena Mboko. À tout honneur, tout seigneur, Azu président Michel, investigateur Mokope à Solo, Lek Nabiso, Jack Bauer, Tata Bana. Bakutana Ndeko Ilunga. Bake na prison, bamoni bandeko na prison. Bamoni ba mama, basia bandeko ba na prison. Plus de 8 mois na prison. Nzokande Batumine Oyo. Pasteur Pascal, sans rival. Comme on est pasteur Bakole, Bolanda. Kaza du secrétaire Zadio, Bolanda. Lumumba, Nanderson, Bangomine. Kombe Zali à 11 provinces. Kombe Zali à Kasaïté. Kopa. Il y a des tribalistes. Banda moi, bandeko bakangama ti lelo bazoka mbonga bandeko. Bakena na Captain Park, bazui mbongo. Sans rival, Naz Bakole, Pascal Bakole, sans rival. Na longwa na yo po na moni oza honnêteté. Ochanga na conflit na docteur Fabien. Ochanga na conflit na journaliste le bagazane net Ali Bokuma. Moi no yo komone nani? Basi de Londres. Azana raison. Moi je bayebi sangai oza pasteur te. Oyana mboko yo osala groupe théâtral, osala rôle ya pasteur. Chaque fois que bakima gayo. Ozoke na ba salon de coiffure. Olingo changa na ba conflit na batu. Be mission ya lokuta. Bongo ya bandeko bazana prison. Président Michel akena prison bandeko basiliki. Ça il va ça le problème ni adia kambongo. Oyebi sangai. Bishop nani Azolia Mbongo, Anderson Nakazadi, Jean Azolia Mbongo. Banganzambe, pour ça ne peut pas stérité. Dans le lobby, Toboyi concertation, Toboyi révision constitution, il y a constitution, Hippolyte, Joseph Kabila, Tobeka Kanambe, pour postuler. Tosil ici. Nazongi na mai et pas mai que mon bidon, na kin malebo. Ce que j'ai dit dans le lobby ango. Touti, tokena ko bundate na lobby li na pese message. Si c'était doit Mulumba akutana na Kengo Adoni. Président élu. Félix Tshisekedi aza collaborateur, aza opposant politique, akutana na Kamere. Combattant na Belgique na ndekonani Henri Moké akutana ngo Imulunda. Même la politique, même la combat, on combat intelligence. Oh, bah John Sokoro bazo sala. Na bande comme si ya capitaine na bamsu bazaliawa. Combat ça la force té. Nazongi jeudi et l'autre côté. Ba moni na sali ka émission d'image na John image. Et bimi ba bengani ba intoxiqué batu. Ba bimi si petit moko. Yo loba ko so $400, mais aye bisabino ba pesa inga combien? Bon là qui sa vidéo oyo ba pesa ki bishop mbongo. Ba pesa $5,000 il paraît. C'est du mensonge. Bango bazwa bis ya Kamere. Kamere za kolabo. Na match à Coupe d'Afrique. Bino batapoto bo benga biso. Kamere Lumumba zo directeur ya cabinet ya Kamere. Amemai na parc Armatungulu Lumumba. Amemiye. Après ba pesi bango 2 bis bakenda wapi? Na limpo match c'est ça là qui va balali na botel ba 5 étoiles ba continent ambassadeur Mpoko avion moko ambassadeur Mpoko pesi bango mbongo là il y a pas de problème toboyi combat politique à 2 points de mesure Mazemba beta na mboko batina ba bis et yana Matungulu ba bokota bokenda match à Mazemba mengana lobi que il y a 2 Congolais oh basala batonga ba stade Mobutu nani Moïse Katumbi oh akumisi Moïse mais bino bokota na bisia Mazembe. Alors Al-Qaïda combattant congolais ni sazana mboko yo zaiko sazana mboko yo mutaza ko intoxiquer batu jaloux de Bishop Élysée c'est sa rival songi lokola mwasi azo so bambongo batu bazana okota prison Obimi. Mais yo pour ça oyebi souffrance à prison. Mais pourquoi songi? Pourquoi mobali lokola yo un pasteur à cause de la groupe théâtral. Un pasteur à cause de la groupe à théâtre. Merci mingi Bishop. Au moins le kamto loba tous en la besoin unité na combat. Combat ningi alaki calme le kaki trop.
bato bolanda ngai na mokili mobimba calme elaki trop toyaki nde na calme tolingai toyeba likambo yango nde nini ekokoma na suka kwa tolingai toyeba likambo yango nde ekokoma na suka omoni bato bakanga na prison baleli ebele baleli na bakombo na biso nde baya na prison kuna lelo nayalinga naloba boye le 27 nakasa le 27 ya mwa tokobanda biso tu toza na cote po silence elekai trop be na obeta sete basi oyo bato bakangami baya na komite na bango toyebisa bango ke basala komite bapona mwasi moko oyo abando kogarde mbongo ata bato oyo bakoyede bango oyo mbongo euta libanda ebando kita na maboko na bango bopesa mbongo lisusu na mutu moko te bopesa mbongo na mutu moko te elo na oloba lelo boye bopesa mbongo na mutu moko te calme eleki trop toyaki na silence a trop bafingi na ndenge nyonso tu mais tolakisa bango ke toya bamikolo tozobunda na sese bango moko mpe nde toke kuna bayoki nde président Michel azalaki kuna baleli po bato oyo nde baswaka bambongo wana bamonanaka kuna te mutu moko takende ovisite bango limbisa ngai bandeko baza na prison nazoya prison kotala bino badiabolisaki biso mais tozoya prison nazoya prison toza bandeko toza together mobomi ya komba soi-disant pasteur Pascal Bakoli atianga na conflit na Bishop Chatumba yebi epa na nga alobi na tiboye akebo alobi boye banda lelo nga za politicien bango baza bakombata bapoliticien Fiston Pelende Ali Bokuma Bobo News John Dani Image journaliste nyonso za na besoin na nga benga nga tokosala émission mwana na ngai Gilva oza mwana na ngai Petio nani Basile de Londres humble serviteur oza mwana ngaza na ba conflit ba journaliste te Docteur Fabien oza mon frère mobomi ezali nde yo okokaka mpe bitumba te oliko associé batu oyo nakosilisa yo azoyebisa John Sokoro ngaza sa rival mais aza John Sokoro émission nanga kofingaka batu otindi bamenace baleki ya batu bamenace Fiston Pelende awa toboyi komba wana bunda soko oza mobali ya solo boma kabila po tondima yo yango wana omoni eloko nde toloba nde eloko na tobeta sete bapesa lisusu cotisation na mutu moko te komite ya basi wana ezosalama bango moko bakopona mutu oyo bakotia mpona mbongo eya mpe limero ya compte bango tu bakoyeba ozomona yango wana eloko toloba division eleki trop omonisi oza journaliste oyebaka ndenge nini okobalanse banini na yo baémission na yo problème so ezali nini problème eboma komba oyo ezali likambo ya John Chibangu soko oza neti yo Fiston za awa oza journaliste l'air bazoloba so batake ngwanda yo muta liboso obimi okepa ngwanda po ngwanda amungala obe nani Kimbuta yo wana muta liboso okepa Kimbuta mais soki ekomi na batakasai émission moko te oyo osala mpona batakasai mapinga eza toloba vérité Etienne Tshisekedi c'est le président élu ngaza na ba défaut président élu pas na ba erreur Jean-Pierre Bemba pas na ba erreur so tolobi ça l'émission tolobi que non papa asalaki boye erreur ezali aza papa na biso kofinga te mais tolotalisi erreur ya papa akoloba yango te tolobi que ngwanda asalaki boye abimisi yango toboyi tribalisme. Comment vous 4 personnes qui habitent pour même province pour la récolte ya cotisation mbonga ba combattant pe oli yango surtout yo bozo mibenga pasteur tata moli mononani obongo na motema na mbula boni poso benga ngo solo bananga bishop na sepeli yo fana nonga pe na fana oli esakanga oboko la kanga na sengi bolimbisi na batu nyonso pona za kanda oloba bien po bishop omolelo ko eza boye il faut molelo to bengi yo za na émission po batu ba mona po yo ye lero yo kuti biso na komba biso déjà to yaki na komba mais yo ye baka masolo ango ndenge nini ke o teto ke ne pas papa online maman online il faut loloba na la ngwa yaki ko so yo oh mais na lobi en clair c'est ça qui va bozambongo pa papa maman online vous avez pas papa online mususu OK papa online akutoki papa online ide papa online n'était pas venu alinga bimisa batu mabe azolia ba mbongo
Tshisekedi ya président Etienne alobaki nini bapesi yo mbongo lia continuer lit ngana Kabila tokoyokana te na Congo eza na crise politique to na deux présidents président sortant na président élu eza crise politique na ofana na Kabila te na bomoninga na concertation bomoninga na keki sasa mais ya alata tricot ya Kabila alobi prophétie 2011 Kabila koleka okutanaka na zombie oliaka mbongo ya zombie après yo fingi zombie Al-Qaïda boza baleki nanga na problème mona combattant moko te Denzu tu es mon frère batu tout bo bandeko nanga mais ya linga diaboliser batu kaka bishop boni oboyeko nga na kuto yo na ndenge na yo za pasteur papa na mulimo nani otelaka te depuis 2 ans otelaka te osambelaka pe te otangaka pe bible te yo ya tunu yo osomba mutuka na yo mwenga sala jalousie natambusa ba mituka na kini osomba mituka na kini natambola na makolo président Lobini na solo le collègue plus na sepeli ndenge tozana yo na minute oyo normalement soki na telemi awa ezali nde mpona ko éclaircir peuple communauté congolaise oyo bazali awa na Afrique du Sud mpe na mokili mobimba naza koéclaircir eloko ya liboso bamama batata bandeko boyoka nazwaki nakendeki na ndeko na biso moko ya diaspora ayaki mpona investigation na makambo etali situation ya bato bakangamaki na prison bandeko na biso ba 20 oyo baza na prison nakendeki na bango tokutani na basi na bango eloko etindi ngai natelema boye eza mandat nde nazwi et puis étant que président ya bacombattant na Afrique du Sud nde natelemi boye po kolela oyo nayoki na matoi ya basi na bango basi ya bao bakangami eza mawa mingi yo moto oza na makila na mai okosala makambo ya ndenge wana te bokomona yango na bilili lere basi na bango mpe bango moko bazoloba kutu tobandaki kopekisa bango parce que tolingi division te ozomona ke basali oyo bakoki kosala na minute oyo il faut tocoordonner makambo ndenge mosusu cibiliser bino ayebisa bino makambo oyo toyoki na matoi ya basi ya 20 personnes bakangamaki mpe ya bango moko baza na kati ya prison makambo balobi baleli makasi mbongo ezomondana te bato bakendaka susu korendre bango visite te oyo toza na insécurité o insécurité nini yo osala eloko nini mpo okóma na insécurité kuna na kote omoma moto oyo baza na insécurité bango wana bakanga bango mais yo okomi kokima kote oke koparticipe na kote bokomi kosundola bamama bazokutana kuna sans même loya eza mawa mingi insécurité toyeba nani nde auta désordre ata bakomba oyo ya bino toyeba normalement na Pascal Bakoli yango na yebisi me bana poto bolandaka émission à sa rival lisusu te c'était traître au milieu de compatriotes agent troubleur nde ye wana ye moto aotia séparation ya combat songi tribaliste isala na ye yango wana a provoqué émission ateka aleisa bana na ye na mwasi na ye musana yango wana akutanaka na bato ya PPRD à tout moment ya bato ye moto ya liboso ya kobimisa mais ya ye abombi mosika na sali peka neti sa rival bauti kokutana lisusu kaka semaine passée ye na Zadio soi-disant secrétaire oyo awutaki poto wana voilà basengi ye mbongo ya cotisation abimisi mbongo apesi bango mota toyebi te tozwi décision mpe bato tu bazali awa na Afrique du Sud boyoka ngai nazali mokonzi oyo bino moko bopesa ngai boyoka parole oyo après avoir koyeba vérité ya makambo ya bandeko na biso baza kosouffrir na prison inutilement tozwi décision boya tozozela comité moko oyo tokosala a partir ya poto na awa me na minute oyo
jusqu'à la preuve du contraire. Basi bango moko oyo mibali na bango baza na prison. Basala groupe, baza na comité na bango, bapona mama moko oyo aza na Rosettenville. Je crois maman Adeline. Maman Adeline. Prochainement, tokosenga account namba na ye, account bancaire na ye, poto pesa bino yango. Oza wapi, oza na Pretoria, oza na Australie, oza na wapi Cape Town. Soko lingi osunga bandeko oyo baza na prison. 6 septembre année oyo. Bazoleka na côté. Il faut obélir tous les Congolais, tout oyayebi kaza combattant de l'ITE. Aya. Aya tokende tokosala réunion na parc tolingi kimia tolingi